Shalom, shalom, peuple de Dieu, bandeko, nyonso bisika bozwani, surtout mingi ba mama, oyo tolobaka te na tranche na biso tolobi, on l'appellera femme. On l'appellera femme, eza émission oyo ezalaka présenté par Maman Bena. Alors, toza ko remercier papa na biso moloto na nzembo kitoko oyo atikeli biso mosungi ya kokamwa. Je crois toluti kolanda ngo. Alors, la présentation est tout koloba. Boza na Maman Bena oyo bolandaka nga de temps en temps. Na émission na biso tolobi, on l'appellera femme. Alors, lelo ezali quelques enseignements oyo na lingi na partager na bandeko nanga ba mama partout mokimba oyo boza kolanda et puis peuple na Nzambe. Ba mama nanga na lobaka tango nyonso tuke mwasi azali une force. Et na lobaki la fois passée Bible ezobisa biso lobi ke na psaume elobi les messagers de la bonne nouvelle est une grande armée. Biso basi tozali une force. Mwasi soki atelemi na bisika nyonso na société, na politique, na famille, na foyer, azali une force pe okomona ke makambo nyonso kotambola victoire ekomona na domaine nyonso. Alors na passe na motema na makambo ezoleka na mboka na biso, na entourage, na baninga, ndeko nanga mama pe bino nyonso boza kolanda nga na ngongo yo, nalingi na parler un peu sur le temps de Dieu. Mama nangai na bomoto botan tozalaka toyebaka ke mbula elingi beta. Ozomona ke likolo eyindi eza na makambo ozo comprendre ba signe. Comprendre ba signe na makambo wana. Pourquoi pas makambo na Nzambe esengeli pe to comprendre pe ke ba signe ya Nzambe. Ta oyo tokomi nango eza ndenge nini? Bato ebele tozoyeba ngo te. Bato ebele baza na kati ya distraction, baza na koseka, baza na kati ya bafete, baza na makambo ebele, mais ebele baza ko comprendre te. Même Bible ezoyebisa biso lobi ke tobandaki na molimo ndenge nini tokomi kosuka na nzoto. E nalobaka ngo ntango nyonso tuke makambo ekomela baninga mosusu eza ba leçon oyo biso bamosusu mpe fo tozwa. Bible meme ezoyebisa biso lobi ke eloko ya sika lelo eza te, nyonso tozomona ezalaka pe oyo ezosalama lelo esi esalamaka. Alors soki esalamaka na bandeko na biso ya liboso ezali po ete enseigner pe biso. Mais mingi biso bana na Nzambe ba mama attendement penza spirituel eza te. Yango Nzambe aza koluka vraiment ba mama oyo bakoki kozala na attendement spirituel, des femmes spirituelles. Nzambe azoluka basi spirituel, basi oyo bayokaka Nzambe, basi oyo soki abondeli pe Nzambe ayoki ye, basi oyo soki atelemi likambo pe ya malonga pe esalami. Alors mama nanga tozomona makambo ndenge ezoleka na Congo biso nyonso toyebi yango. Yango nalingi to partager nga na yo. Tokoki kozwa Bible na biso, kamata Bible na yo, tokotanga na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 22. Tokokomango wana na rappeler Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 22. Et nga na kotanga mukie kaka na 1 jusqu'à 5. Bokolimsanga mukie po na lumière ezobetanga, na ti un peu manette po na mona bien, bokolimsanga mukie. Tokotanga ngo na lombango. Ndenge Bible eza kolobela biso elobi il y a un temps natangi yango na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser de pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Nakoko suka wana bokoki kotanga ngo nyonso jusqu'à 22.
mais nga na lingi to partager ensemble na bino ba maman nde na uti koloba to lingi to loba si le temps de Dieu. Bible ezoyebisa biso mama ke likambo na likambo eza na tango na yango. Toza na tango ya kolela, toza na tango ya koseka, toza pe na tango. Donc likambo na likambo totanga ngo nyonso Bible eza clair, eza ko expliquer biso eza clair. Alors esengai na biso bana na Nzambe naza kopesa bino message oyo ezala meme na Kinshasa ezala wapi na lobaka ngo tango nyonso tuke biso toza na diaspora lelo mboka na biso Congo ezali moko oyo ememaki réveil na Congo na bandeko ngambo na Angola partout ezali Congo na biso Kinshasa mutememaki réveil mais lelo Congo na biso Kinshasa ekomi lokolo ekomi mukila pona nini parce que ebele totiki Nzambe topesi Nzambe mukongo yango nalingi koaverti yo mpo Nzambe alinga azalaka bo soki alinga sala makambo na ye alingaka toujours koaverti biso bana na ye mpo tozala ignorante apreparaka biso e Bible ezali prophétie oyo Nzambe si aprofetiza apesa nyonso mpo ebele balukaka prophète esakola mpo na nga prophétise mpo na nga nyonso oyo eza na makomi na Nzambe eza deja prophétie Nzambe si aloba meme Yesu ye moko aloba na biso so totangi na mokanda na ye alobi ke eske ntango mwana na moto akoya akokuta kondima et c'est vrai na ntango ya Noé so totali na Noé babikaki combien mama mwana atuni pe soki mwana na mutu aye lelo eske akokuta eza prophétie eza point d'interrogation eza komituna parce que Bible eza koyebisa biso ebike na ngongo tozokende eza na baeli ya Nzambe oyo bakosombama bana na Nzambe ebele bakosombama biso tozala na poto bandeko ebele boza na Kinshasa bozowela ifoto ya poto ifoto ya boye mama na ngai ndeko na mwasi ndeko na mobali koya poto eza malamu mais ebele oyo babandaki kosambela na Afrique lelo awa bapesa Nzambe mukongo nga nalobaka kutu soki esika kosambela kitoko malamu eza awa na poto parce que tout est là social ezali makambo nyonso tout ezali mais il y a un système ke soki oza makasi te système ene kolalisa yo mpe olali otikali libela mpe foi na yo ekufi otikali libela ozotambola ozolata bilamba me na molimo oza ya kokufa. Alors yango wana vraiment bamama na nga nalingi na lancer appel na bino ke na ngongo totelema Nzambe asalaka nga grâce mingi nayebaka grâce na nga mingi ezalaka kote losambo e nalobaka ngo mama oyebi biso basi nde togéraka na ndako biso tosalaka makambo tu tomeke mpe kotala na zingazinga na biso makambo nini yango ezotambola te makambo nini oyo ezomarche te makambo oyo ezoremake nazwa yango na fardo par exemple neti ngai nazwaki fardo oyo nayebisi bamama nalobi ke na 2015 oyo toza koconquérir yango kobondela mpo na mboka na biso epuis kobondela mpo na basali na Nzambe parce que basali na Nzambe bazali na rôle très important même Bible eza koyebisa biso bamama elobi confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez, et en moi Dieu, vous serez affermis. Au lieu de tout se confier dans Nzambe, tout réussit, tout se confier dans Basai dans Nzambe, tout vous affermi, mais Bible le que tout se confier dans Basai dans Nzambe, tout réussit. Tout se confier dans Nzambe, tout vous affermi. Affermi, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, moutou, ceux qui n'ont pas eu mal Nzambe, te barubanda quoi affermi, le Nzambe, zaboye, maman, mais Bible, et autres, ça sont importants, c'est y a basali dans Nzambe. Oyo ba bengama oyo Nzambe apesa bango ainsi dit l'Éternel. Mais lelo oyo tozomona même soki makambo ezotambola te na Congo parce que basali na Nzambe baza ya kolala. Basali na Nzambe diable asombi bango. Basi basombi bango. Mbongo esombi bango. Mokili esombi bango. Mais ngana yo mama, rôle na biso ni tokoki kosala mpo nango. Rôle na ngana yo ezali ke to conquérir na lobaki mama to s'organiser. Esika yo ezali na Paris, na États-Unis, na wapi, to mekepe 2015 to conquérir pour na mboka na biso pe pour na basali na Nzambe parce que tant oyo toza nango tant na yote ezata na ngate parce que omoni na Bible yebisi biso ke Nzambe atikelaka bato tant Nzambe atikaka tant alingi kufa ya méchant te alingi ke le méchant se répand abongola motema mais soki Nzambe patience na ye esili esuki en tout cas tawana yo mutoto sa ndeni en tout cas ekoma kata moko ke Nzambe aza ko agir.
alors tant toza nango ezali to ya nzambe nzambe asili kotelema alingi koagir na mboka na biso Congo na bavi na biso na bafamille na biso yango mama nanga mwasi ya solo aveya kasi mobali na ye enazo lancer appel mingi na basi oyo babali ba pasteur basi oyo babali basali na nzambe mama nanga soko yebi ke ndeko nanga mwasi soko yebi ko bali musali na nzambe telema zwa fardo ya musali na nzambe nzambe atie wana lokola ini aide oyo o soutenir ye telema okoki koyeba ba faiblesse na ye okoki koyeba ba erreur na ye po biso basi toyebaka mibali na biso ndenge toza boye toyebi mibali na biso très bien tozela te ke soki bozwi ba problème ndenge oyo kobimisa oyo mobali nanga kuta azalaki na bakisi oyo mobali nanga kuta azalaki boye non ezalaka malamu ntango oyebi faiblesse oyebi ba défaut ya mutu wana présenter pa na nzambe afin ke nzambe asala quelque chose mpo na ye ezala te ndenge lelo tomonaka mutu soki akufi kutu azalaki mutu malamu ezala meme azalaki ndumba ezala meme azalaki moyibi bato bakomi kolela te bible elobi ntango mutu akokufa misala na moko ekoloba tomonaka ngo meme na bamatanga soki mwana mwasi azali kosalaki ndumba okomona basi nyonso ya bandumba bakoya na matanga wana soki moyibi azalaki moyibi na matanga wana okomona bato nyonso to bazalaki bamiyibi bakozala bezolakisa misala na ye alors mingi tozalaka na kati na hypocrisie mpo tolingi verité te omona wi mutu soki akufa esalaka pasi esalaka mawa mais misala ya mutu elakisa tomonaki papa na biso ale moloto tala liwa ya papa na biso ale moloto na yebi te nani tokoki kolela ndenge na yebi te misala na ye yango mama nalingi nayeba mpe koencourage oyo mpe korevolutionne oyo mosali ya nzambe bato basalaka makambo ya malamu basutenaka bango me tala na mboka na biso bato bazosala malamu bazolite mpona makambo ya malamu bato wana nde balukaka kokombatre bango mpo baboma bango baelimine bango baexiste te tala moloto lelo makambo oyo papa moloto bandaki kosala nani akoki koremplace ye nani akoki kojoue rôle oyo papa moloto bandaki kosala yango nani akoki kosala rôle wana aza te parce que na ndenge nzambe asala biso chacun a son genre chacun est unique mutu azali unique na genre na ye mutu akoki koremplace mosusu aza nga mabela nde nalobaka boye mutu mosusu aloba ya kobima aloba neti akokoka te parce que ndenge nzambe asalanga eza bongo yango mama bato bazosala mosala ya malamu bato bazoloba malamu esengeli toyeba koprotege bango parce que biso toza bamama tomonaka soso ndenge azwaka bana na ye atie na se na mapapu aza kobatela bango e biso basi toza na rôle ebele bamama toza na rôle ebele ya kosala il faut toyeba ke oyo aza mosali na nzambe ya solo oyo meme oyo baza ya solo te nzambe aza na posa na bango namonaka ntango le messager azoloba awa naza moko naza pembeni na ye natalaka namonaka mingi susi ya baane wana susi ya bato wana mpo bazala sauve nalandi mimi lisolo moko musali azali moko azobenga ye mutu na nzambe tala makambo oyo botalama atuni alobi me pourquoi pas yo olobi alobi mutu na nzambe courage oyo oza nango grâce oyo nzambe apesi nga na kokoka na nga te yango napesi yo meka koloba mpo yo nzambe apesi yo grâce et c'est vrai meme nga nalobaka ke bacourage oyo aza nango nga mpe nakokoka yango te parce que chacun a son genre chacun a son domaine chacun donc toza unique mutu na mutu ndenge obotama ndenge nzambe asala yo okoki kokokana na mutu te yango mama na ngai naza korevolutionne oyo esika nyonso yo ozwami soki oyebi ke mutu soutenir ye esengeli to soutenir ye parce que toperde bato ebele tala pasteur na biso ya pasteur Lukusa na yebi ete me na bandaki koyoka balobi pasteur wana ka bandaki kosala makambo ya malamu me lelo aza na se ya mabele so totali bato ebele oyo babandaki kosala makambo ya kitoko lelo baza na se ya mabele mais pourquoi est-ce que tokoki kozwa baleson te na bato wana oyo bakenda mpe bao batikeli tozomonaki na Paris na Congo wape pai lelo kutu na Congo tokoloba te parce que Congo mingi occultisme ekoti bajeune na biso bajeune serviteur bakomi na lokoso ya mbongo bajeune serviteur balingi kaka no biso po tokokana na baoyo bazalaki liboso balingi vi ya mbangu mama nanga ntango tozomona makambo wana nini oyo biso singeli tosala basi ya basali na nzambe ntango tozomona makambo wana pembeni na mibali na biso nini tozosala peut-être yo ofandi na yo okamati zuwa napesaka bamama conseil na lobi soki mobali eloko liboso soki olingi ozala bien na mobali na yo mona ye lokola ndeko no ya mobali
ndeko na mobali bokoki koswana na ye mais lokola boza makila moko bokoki kokabwana te mpo makila bakokabula bino te bokoki kopotana bokoki kosala mais soki ozwi lokola mobali na yo obanda osala zuwa ekendeki na zuwa wana ekoampeshe yo obondela me mpo na ye te etie obstacle mais zwa ye premièrement lokola ndeko ya mobali mpe zwa ye lokola iname aganye kamata ye lokola azali ame oyo ke ntango yo moni bambeba mpo na ye omoni baerreur epa na ye recommande mpa na nzambe afin ke nzambe asauve ye aganye ye. Mama toza na rôle à jouer toza na makambo ebele ya kosala nakoki kopesa témoignage moko mingi biso mama toza na makasi nga napesaka kaka témoignage na nga etake intercesseuse nzambe asala nga grâce wana ya kozala intercesseuse tozomona Abraham intercédaki nzambe asovaki mokili wana na nzela lope nalobaka mama tu es capable tu as oza na eloko ya nzambe okoki mpe kosala quelque chose oza na eloko ya nzambe mama komona te ke nga nakoki te o nga naza boye non oza na quelque chose wana esengeli na yo oseleve osala quelque chose parce que l'entourage na biso monde eza ya kobeba makambo nyonso tu eza ya kobeba mais so oza na nzambe te même makambo oyo estce boyebi nini oyo eza kose prépare mpo na mboka na biso Congo lelo soki ke makambo elobi esalama na mboka Congo soki yokangi munu okofani ye yokanisi ekoepargne yo mama yango bandeko na nga na Congo tomemaki réveil tozongela nzambe oyo esalami moke awa kaka enseigné bino bandeko na nga mosusu babi mama bena soki esali une semaine tokoka te tokokufa na nzala banda tobanda kolia loso 4 jours 5 jours loso na mafuta mais siko so tobi esala 1 mois ekosuka ne et soki makambo esalama na mboka na biso Congo ekoepargne yo etango esalamaki awa est ce que l'église esambelaki yango bandeko na nga tozongela nzambe tozala bafemme spirituelle basi ya basali na nzambe totelema mpona mibali na biso ne baeglise totelema lelo eglise ekomi ya kolala moto azosala masumu aza kosegene te masumu ekomi vie ekomi toute une vie lisumu esalamaka 1 fois 2 fois 3 fois et soki ekomi une vie ekomi normal soki ekomi une vie ozomona ngo ekomi normal nzoka eza normal te ekomi anormal yango bamama totelema tofungula miso na biso tosoutenir nakopesa lisolo moko lokola témoignage à l'époque na bandaki kosala na hôpital moko en face na mama yemo ezaki private ezaki privé alors chaque fois na hôpital soki nasali garde na 6h parce que na 6h nalamuki na bondeli mpona bamalade nazwi bango basine victo batension na prélevé bango tututu ntango docteur azoya napesi rapport epa na docteur docteur wana azalaki mutu ya okiti na mystique occultisme eboye bango ke eza na bahôpital eza na makambo ebele mama senga nzambe afungula yo miso senga nzambe afungula yo matoi biso basi nzambe aitilizaka biso mingi na badon aitilizaka biso mingi na badon spirituel nzambe akola biso meme makambo na Congo nzambe akola biso meme nini ekosalama na Congo nzambe akolobela meme nini ekoki kosalama oyebi ke de temps à temps nasalaka yango nzoka docteur wana azalaki na occultisme azalaki na bakisi na ye asalaka nde nini bamaladi bakoki kobima te okoki kozala na hôpital osala 2 mois 3 mois comme ezalaki private akotisaka mbongo tututu ekomaki na moma moko docteur akobosepela na nga lisu te mais yo nazokomprendre te yo soko oye na hôpital bazopesa nga barapport ake ozosala bapriere parce que soki nga nalali bagarde na azoprie mpona bato bande koumela te omona asali une semaine abimi ake mene nakomi docteur komi agité na nga mais nazokomprendre te yo ozoya nde ozoya kosala bapriere na yo awa atuki ezala mbala suka docteur komi kofashe nayebise mais non docteur nga naza chrétien nasalaka priere ka avant nasala bango baprélévation nasali priere apres nasali bango ono makambo wana nalingi te naye kocomprendre ke docteur aza na bamystike na ye bamakambo na ye ebele ekomaki moma moko ngai soki nalali na garde nasalaka toujours et docteur nzoka ntango nga nazosala bapriere wana ezokende kobouge kobebisa biloko na ye nakamoka jour moko docteur ya na ntongo ayebisinga bi lelo ozosala test soki ozwi test wana otikali na mosala soki ozwi na test wana te olongo na mosala
ndeko na nga mama, ndeko na nga mwasi, yeba musala wana nasalaki déjà pendant 3 ans, ezaki musala pe ya relation, mobali ya grande sœur azalaki colonel, atie nga na contact wana, nasalaki ba test te, docteur ekolukela ba raison. Nasala pe test, sango pe ezali makasi te, nasala test très bien. Après abengi nga, oh ozwi 40%, ndenge eza wana musala ezosila lelo, il faut ko déposer. Musala esilanga, nazongi na ndako bazokamwa. Nini musala esila? Pona nini ba prière na bandaki kosala na hôpital pona ba malade, pona docteur ezalaki dérangement. Na ye kolongwa wana, na ye kokende lisusu na place moko ya shop, na ko travailler na shop wana ezalaki ya ba libanais nazo kazali na ba musique na ye. Biso lokola tozo bande kolongwa musala, na ye kozwa musala na libanais défilé ya ba fille na bureau na ye, ba fille ba défilaka, baza ko défilé oya à côté ya bimi, oya à côté ya bimi. Donc libanais zo bima na bana basi ya modèle moko otala te. Aye koyebisa nga nasali deya musala nasali 1 mois, libanais aye koyebisa nga il faut tobima na yo. Nga di jamais, nga naza chrétien, na yaki apona sala na koyi kobima na yo te. Libanais asali ndenge nyonso tu nalobi jamais, nga nandimela Yesu. Ayebisi nga ozo signer lelo, ou tokobima na yo, ou musala ezosila. Nga di soki musala ezosila malamu kutu esila ke na signer. Ndeko na nga mwasi musala esila, libanais afuti nga mbongo na nga, nazonga na ndako bazokamwa. Nini meyo mutozwaki musala ya kitoko ya bien bobo. Yango mama nalingi nayebisa yo na temps oyo tokomi nango, lisumu elalisaka mutu pongi, lisumu ebloka kazi ya mutu, lisumu ekangaka makambo ezokomela biso na Congo, biso moto tozala responsable. Nzambe na mawa na ye na bolingo na ye azolinga biso kaka. Yango naza koyebisa yo, naza koaverti yo, eza na baplan oyo eza kobongisama mpona mboka na biso Congo. Et bien aimé, même bana Israël, nzambe ayebisaki bango, alobi Terminator akoya, bino baoyanga, bobo manyama bozwa makila, botia na ba porte na bino, afin que tango akoya, bino bozala épargné. Makambo ezosama na Congo, oyo esalandi bandeko pesa biso mayele, tozongela nzambe. Soki tozongela nzambe te, oyo koya lisusu, ebele bakokufa. Ebele bakokufa. Eza ta ya nzambe. Oyebi mutu ayebi nzambe te. Kokufa na ye eza lokola ngungi. Pona nzambe esali eloko moko te. Yango nzambe alingi alobi ke il n'aime pas la mort de méchants, mais il veut que les méchants se répandent. Ba méchants bazana na tourage na biso totonda ba méchants, totonda ba mitema mabe na Congo, na gouvernement makila kotanga koboma awa na UK bino mo bolandaki batolie bakende na pa premier ministre bakende na parlement pona makambo yosama na mboka biso biso ba mama na mboka tozana valeur te baza ko violer biso bozo kuna na internet malgré kuna na mboka biso na Congo technologie eza évolué te mais biso awa tozoka ba rapport avant bato balobi no messager tokende kosala piquer na ndako na mais bazo rêver tozana Congo te tozana UK za mboka ya loi. Mais bazo rêvé, yon to soye na maman moko labi, mais bato yo ya solo en tout cas bato belé, baya na poto mitu esala raté. Yango bato belé, baza na mboko yo, eza wana eza bouloge. Bato ndi na bouloge. Oyo baluba baloba bouloge. Yango il faut to luka nzambe. To luka nzambe parce que eza kindoki. Po batolier bakende meme epa na ambassadeur soki boyebaka ndako ambassadeur bakende ata kobuka ndako mpona makambo ezosala na mboka biso ya Congo balobi no toluka individu moko boye les messagers proverbe 30 et ceci cela mais non tozala mboka loi atwa na Congo te Congo nde yango bango nde bazobwakela biso babi makambo nyonso bolingi okende na Congo yango na Congo tozala bato ya mayele bato mayele bato batanga na félicitaka bandeko na na Paris bakombata à Paris bazana ba avocat o baza ko s'organiser yawe bandeko be bazolo o photo yo kala photo ça pour même bible biko elobi ke bato mi bale bokoki kotambula ke so bozo yo kala te tozala ezala toujours na bato ya malamu na bato ya mabe bato bomoni ke boza bozolo ba mnoko moko bozo yo kana botelema et puis autant aux intellectuels, Luka niveau na yo balobi, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bateau bazan, bazan niveau moko batambula kapen niveau moko. Yo za na niveau 1, ngana za na niveau 5, so to tambo to yoka to bando bendana.
yango soko omoni ke yo oza na niveau 10 nga mpe na niveau 10 tokenda sana mais soki motu aza na niveau 1 mosusu aza na niveau 0 ekomarche te yango bandeko na nga meme communauté na biso partout bozolanda ngai etake mama nazolase appel oyo mpa na bino tosorganize bandeko tozala na balobi bandeko ya Paris bandeko ya wat tala diaspora toza une force diaspora toza une force oyo ezali incontournable oyo moko te akoki kokwesa biso yango nazosala bandeko États-Unis bandeko ya Canada bandeko ya Belgique bandeko ya wapi bandeko ya Londres bandeko ya Manchester vraiment Nzambe ayebana ko bako révolutionner bino na mateya oyo bamama totelema basi bapaster totelema bandeko nyonso totelema na entourage na biso nini ezotambola te toconquérir yango 2015 oyo toconquérir yango na bamessage na baprière na nyonso tikeke kimia na Nzambe elanda bino bisika bozwami na kombo na Yesu. Yenga tibi bomoi na biso ba contribution pasteur Njubila tobe ke biso toza na ba contribution tozosala awa vraiment ba mama to levater exactement ya révolution et sert à faire ki yango biso popo to sala pour soki quelque chose sala et pour épargner ba famille na biso te yango vraiment Nzambe atelemisa ba mama to contribuer plutôt bon de la mingi pona les messagers a telemi pona vérité ba vérité azolo ba ngako mama bena na okoka na ngate bimo bolanda nga parce que vous savez nga bi papa nga pena okoka na ngate mais loko ezali grâce na ye ezangolu na ye ok mais to sengi ke option grâce aux ambassadeurs nous avons protégé pe banguna yesu bakoya na non na site nous avons confondre bango soutenons l'homme de Dieu dans la prière. Bye bye.